na tie liboko bakata soki animateur oyo abimi na Zénith abuaki ke ngai naza na Zénith wana aboyi koleka nga il faut bakata nga na loboko nga uluma matisa moko eza te nazala no kisa feke golat asundula nga na prison et soit quoi tu lelo non lelo ouais parce que prison sa place à passe non lelo ani na lelela papi mboma Jamaïque aza mwana na biso poa ya makambo yo nano akoki na ngote baluba balela kolove o baluba balela kodo baba balube tala ni mate oyo mama na ngai bazula nga visa pardon comment si le visa pour banqueza c'est ta pena de peu que non que c'est pena et là que c'est kufa manga uji batuni na émission mo boya Bercy na jesa ko poni nan ya pena tiabi jesa ki kune zala soki o ndimi mutu azala libanda tango ko ya ba osalo ka boy Vasco pour maître ya musique ya kisasa maître na biso nyonso ça fali poupa le maître ngana koma Bouddha place naza ba Bouddha ba prière to tangaka tuzumuna kake falika azali ko mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate tuna matadien te o matadien so aso matadien ba betama ndeko ngo aso la kaka so salisanga mama soko beti pe ko sabe matadien telema ga waka kikata ay simba ye tobeta concert na fikine que nous les bandits papa batu boyemba okosonga maboko pamba okosonga maboko walala amona bena merci kata musique boum vraiment veut dire awa toyemba kana nous et talibi sauter merci pour ngana comme ça makambo ngolo kwa kati na le gars mninga kisi bongo tangu mutazo yemba na sekuna watu bazobelela nani aleki c'est que yo zaki na mazara makasi merci banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tu ezali
cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette, awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24, minda pelelele, soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana, okosentir kutu teke, courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine, ezate, mai, pepele ya nyama, ezali kobima, neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kake kei, bazali na réservation ya mubange nango awa, mbala moko, ekomi kobima, joli kitoko boko sentir kutu teke, mai awa ekangami. Awa, bazali meme na bar na bango, oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel, joli kabelo CPI, ezwami na Avenue Bula, numéro 115, quartier Adoula, na commune Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, joli kabelo CPI, nyonso pepele neti kaka na film. Oh, babo anini koto? Daddy, wana kia batu yobalishe ya. Bozi bakia wadi daddy, yo, mama yata, yo, mami ita, yo, mami na. Eza baki oya kala. Bana na una baki bana fo bazwa ta travail. Tango zo le kana te vozo finga belsi. Yebela ka pe travail. Kota ka pe sala muscle. Quel ma blocage sala? Est-ce que na kuinaski na e? Na kuinaski na e? Na dynastie na e? Na kuinaski. Est-ce que abengisaki ababeng bayoka na babengisaki le roi de la forêt? Le roi de la forêt ne mutu yende mutu fasa ne kuinaski ana. Nazalaka na problème mutu atikanga ino na kotela mbongo na matisa e na comme seti na niva koma kobeta muziki e koma lokola ya fali. Omoni benage nkolo pesa bi. Tikano awa. Yemo bena Yesus na kinanga. Olayaya tuka bexi. Fali kenga na bo ngoti na oloba. Fali betela na ye, fali kundela na ye, azara makasi te fali kimsa ye, tomola e buka ye. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te là qui a donc malambo est-ce que me bien? Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Voilà, merci beaucoup Bana Poto, Bandeko Bolanda Biso partout à travers le monde.
biso toyaka kopelisa moto place moto ezopela toyaka kobakisa moto lisusu lelo toyamba Bercy mwana tozana mbuta likasu tosola parce que masola kosola eza ebele bandeko bobenga biso bolobi en tout cas tomoni ba ancien ya wenge musique maison mère kala mingi te awa Zénith de Paris batutu basangani Bercy mwana batu basengi ebele vraiment ebele tokosola toyeba est-ce que ya kozala ou bien kozala te. Deuxième projet za masola dynastie o bandeko pe bandeko o bansia wenge musique maison mère basangani Bercy mwana bazosenga ekaka tomoni pe afisi moko zo annoncer mama na featuring ya blague te Bercy mwana na Diamond oyo boyebi aningisaka Afrique Diamond boyebi afana banda na Bercy mwana na pesa mikwe pa mbuta likasu parce que lelo to sala émission ba question za biso ba réponse za Bercy mwana mbuta likasu na bité so ezambala liboso ya ko so la pena na Bercy mwana plateau. Ouais, merci Ken, merci na ba internaute nyonso bazolanda biso, merci na boss Tanguy Brice Lulendo, le seul congolais ami de Bill Gates, motema ma fefe Fanzu na zolanda biso en ce net moment. Merci na batutu baza scotché, ba ebi kenga na za fanatique à Bercy. Wana bino nyonso boyebi. Ezala Ken, ezala ba Vincent, ezala ba internaute bazolanda biso. Kozala fanatique ya mutu elingo lobate so bovane na plateau o épargner makamususu parce que Bercy a autobimisa ba propos mo mikolo e uto lekawa a ignorer na mutabwa na album na liboso. C'est le scram. Donc na minute ndenge toyeboye, oui, toza en famille, mais na famille penza teke o biologique. Eza famille internaute mais ba missile to fwe bima. Donc ne naza boye mbala liboso to vanda na plateau na Bercy mwana parce que ba prouesse nyonso sala. D'ailleurs je te remercie parce que je te félicite Koutou. Nyonso sali bando sali parcours na oti okomi boye yo moko. En tout cas positivité za moi mingi. Mais eza pena ba biloko mususu ba internaute bazo mituna. Pona nini Bercy azo sala ngote. Donc ba point d'interrogation est belé to bimis to yo on a monoko na yemoko et puis ba internaute ba vous satisfait parce que ba tuna est belé mais les autres ont ba réponse donc merci beaucoup. To bandana no bonjour Bercy mwana. Ouais, bonjour Ken Piandan, bonjour Mboutali Kassou, puis bonjour na batutu ba Olanda biso, ba Olanda pe na soir, ba bonsoir na bango donc voilà quoi. Bercy mona yo mikolo baso benga ebu da soir loué et puis na pesi mbote na producteur na ngai ordinateur livre ko sarate monsieur Deo Kasongo. Donc voilà quoi. Bercy mwana tomoni santé kitia wana pena na sali remarque parce que na yebi Bercy nengo zalaka mais na moni masse kiti ba souci kaka ya ba problème ya vie ou bien et ça problème ni ça la santé no ezala kondabo. Bon, ils ont concentration. Ba livre na komutanga mikolo ils ont makasi trop. Donc nous avons appelé na concentration makasi parce que c'est pas facile. Que au bim c'est loko mo boye ka ke bima batu ba se plana ngomba la mort donc you know boye bingai. Ngana zo attend mingi ya concentration mais kala mingi te na zo zongela de ko jimi na zongela salle na zongisa pour nanga on a salanga nango donc c'est ça quoi. Mbuta zela pardon. Donc musique et c'est il faut qu'autant livre trop pour ça la succès hein? Mais il faut autant concentration so concentrer tes membres aussi mbata faut autant ya concentration na likambo na lingina sala nazo concentrer et là quoi ken pe nazo préparer bon nazo kende bala donc faut concentrer ko somba ba costume banzungu ba senga ka ba kombo ba nini tout na tu vois donc faut autant concentration ndeti nga naza na ta concentration makasi parce que nazo bimise loko moko eloko wana soki bimi ndeko na ngai esili et ko tombola ngai makasi donc c'est ça quoi. Mbuta pardon limisa Bercy mwana nga yebi très bien nga pe na futela na ngengeri na yebi pena très bien to fanda na yo na batanyo. Est-ce que vous avez un entourage na yo batu bakepe moi mingi parce que dernièrement to tole la ndeko na biso nani kombone nani susu chouchou est-ce que vous avez batu bazo disparaître trop dans entourage na yo et ozoli ngobi miseloko to mona ba staff na il faut moko akufa parce que question na posaka yo émission to salaka na maître Mbata na sa maître Mbata na bi ozobanga te mutu bozana ye a préparer biloko ezosenga sacrifice ba livre ozo expliquer biso na émission est-ce que ba sacrifice eza na kati ba livre ko ça raté jamais livre ko ça ozomona donc eza mama nzambe l'homme propose Dieu dispose ngana ko ça ba bureau na nga tout ke bo prier makasi ba prier makasi bo sko so moko déjà mukolo na ye kokaki
nzamba boya kozoye pona ki ngana nazo bimisa disque mais non eza makambo ya nzambe eza makambo tata atikela biso bolingo mibeko misala donc yango wana tozosalela so pe lelo pe nzamba alobi pe ke bon ti bo si so sala émission oyo ti ba serre besa otika bino Dobino bo yo bataba na aussi merci moi obi ke liwa chouchou et pesi moi polémique na ngengeri ngengeri façon bazala linga yo moi ko linga ne dimne muke par rapport ya liwa ndeko na biso batu ba moni yango pe clair pe natia donc liwa chouchou siko ndekutu ezongisi biso ngengeri to komi bon moko gaz ezongisi biso parce que na zwa ki charge oyo na ebité musicien mo wotina dans les bureau na ebongo mambonga na sala ki na katangiri ngeri Favier la babenga ngai zepekero cité dédié na makambo na sala ki awa na ngeri ngoto condition zala ki olela epena ezongisi batu nyonso tuna ba chama sunda ba montana ka Bombay ba prêtre tout ya ngiri ba zongi bomoko parce que bandima ki te ke bersia ko sala makambo wana donc na kuna chouchou kano ya osakana te même famille na ye bakamwa ki bamona ye pena kete azalaki na ndeko na ye o pena babanda ko sala na ye tout le temps donc c'est ça quoi encore akendaka pa lobeso erazongi na ba trahison na pena zui pena occasion très bien à côté na calcul na musique bon moni chouchou ata muto ngana banda ko tinda ye OK biso pe banda ko tinda biso na mouvement de zalaka que kende awa koma awa chouchou kende comment on kesa lobeso on tota non loger sala makam sala na pas benda makam papa o miziki bino mo ba internet boloba ngo internet na bino zala soki nini église ité c'est ça quoi eza miziki chouchou ndenga kufa le kumu to pesa pa nzambe parce que eza mabongisa nzambe donc voilà quoi to sana eloko oya koloba te mutu moko te ko contredire nzambe merci beaucoup na sacrifice merci mwana ngana tuna elo moko et préoccupé nga pendant ozoloba est-ce que na maison divorce ben à l'aise bon na divo naza l'aise ko leka ba okessenyo surtout na beta parce que mutu tozo travailler na de oka songo ordinateur livre ko sarate aza musicien te donc aza na mutema oyo ya ko salela nga makambo oyo ba leader ya bokese oyo nyoso tuna leka ba salela nga ite tu vois aza na sentiment ya ko bimisa mbongo asalela bexero ko mobu aza na sentiment ya ko bimisa mbongo apelinga ka ya ko salela nga makambo oyo tamsusu muninga na nga mo musicien ko salela nga ngo akende bena et yo yebinde biso to nyo kwa mana ma musique yo ya na 2000 non na baselo 3000 na sombelo kao mais deux ka songa ko bimsambala mo 10 000 tout donc naza pena à l'aise et puis na on senga na batunde ba baksaka toujours ba conseil nde bazo baksaka te bexi to moni ko to lingo tengama donc to conseillinga nazo zonga toujours na nzela parce que wana eza musique repassée musique oyo fali pour pas aigle a memela biso ya ngwana nga nazo beta on a sali constant moko obi que tant misa libanga on est aquí hit démarrage na yo na libanga on est aquí elo moko donc on ba clé na yo au fond li porte ya carrière en solo na yo et puis oyo osale lo mona Melissa ya Sané et ça là qui sonete et ça li support ya libanga mais marketing ozo sala ces derniers temps ba un mois oyo eza ndenge ezalaka te ntango ba libanga ebimaki na nzembo na ona Melissa ya Sané pourquoi na début ezalaki silence et puis makele obandaka na retour na Tanzanie bon silence wana eza musique repassée sikotan on a bandi ba makele lo bomoni na bandi ko pesa makambo wana eza po producteur na ngai bisingai na repassé au komi dali kolo na repassé na komi likolo siko chiffonné le rôle on a tiré la monseigneur dango chiffon yeba kimine chiffon na moni mbamo ayebe suna repassé mon boy on a zoté la mikolo ba betina frère mon boy na VG Dream ah voilà yo on tala kuna yebi ko data kombonete VG Dream et azama kasi trop bon c'est pas grave azamu tamboka nini France aza français ba mona ba nino banani e pas na kati ah OK félicitations na boakeli ba fleur akende liboso parce que yo ebi musique na sonenge zala so kuna ebi mutute na ko marché ba monter ke na ebi eti mais yo za la musique repassée faut s'intéresser na ba monde wana nyos te nazo kota malé na no talela ka ande aigle mais nazo kota ce que fona yeba pe ba regime ba VG Dream elle va mettre végétal VG Dream avec la monseigneur mon que ce qu'on a
comprendre ye pour na monseigneur Dangwe ndenge Dangwe continue à repasser siko totiki chiffonner na maboko nani nga mona Dangwe banda repasser tongo pour album na sala ki zoba beta ba biloko mona kati wana ezali déjà repasser okoko betano ba repasser déjà banda kala mais siko soki mutu moko voilà c'est courenke faut nous faire makala chance régime aye végétrim aye ko tombola susu mais na ninga CV so muta tali nzembo na tout le monde on a Bill Clinton mais bana Paris ndé ba français ndé ba oh non ça c'est végétal c'est lui végétrim vous monde donc et ça li bien ce ko biso to tiki chiffonné ya omoni na zongi na chiffon na monda makelele tout zongi na chiffon so na tche makelele c'est que naza na chiffonné so na solo ba tu vois moi ce Bercy écouter la musique et tout nana voilà ce qu'on a zappa de yoga son on a repassé dans la minute ce qu'on on a repassé non qui t'a chiffonné parce que dans un studio nous avons préparé générique il y a les Kamba Mabele les Kamba Mabele sangwema retomber nini oyo zui na libanga parce que libanga lukuta maberenia merci siko revenu nini donc réponse donc na ba résultat ni nozui pour na libanga résultat na zui na libanga et Miminga World. Et puis il est qui na ba trace urbaine, ba trace Africa, ba trace kitoko tant sous na bokeso na beta, ba zo force ya kolexanga na ba trace wana ti. Donc na leki na ba trace wana et puis et boteli nga isusu mbuma moko ya munene ya makasi kala mingi te ezo nazo buka yango. Donc wana eza na sima de Yoka Songo. En fait de Yoka Songo azana posa amimanga na niveau oyo ya lingeli na koma. Donc va retomber dans ça malamu ils ont qui est déjà bien mais c'est belé au moni silence na yo ya robo ya sala ya robo ya apparaître liboso caméra pour na kolanda musique repassée et memi ba titre no mi balé na libulu après Melissa Yassane au salaki 2 titres mo ya bien na monango mais eyebanité et yoganité pour na silence na yo et pourtant na bana lo ba on ba analyse que Bercy et lo rezo sala ke boyo ka banze monate azana calme et puis calme wana et benda nzembo libanga ezaki po ba découvrir yo que na carrière solo Bercy salinini ma kelelo fallait à la période wana mais na ebité kimi on ezaki pour na nini tes livres les livres ndito bando tangelela parce que après mes licences en libanga na bimisaki liboso si trewana kutu yango ndé kutu tenge bima pour comme on a liboso yango pelinge bima nzembo ya liboso ce que bima quitté parce que bimi na retard ko to lisaki to beta na nzembo oyo ba makambo ba to basalanga na vie na souffra na lia bambonga ba to mususu to bebana lelo yo ti lelo yo na bwaka bango ba leombo ma batinda ka bambongo me mabange bima te so nka na lingina bimisaka générique au mona bouf la longwe c'est nyongo ezaka pour même na ba repasser wana obaki no batu te yangwana sikoyo na bwaki batu na futaki nyongo ndambo na liboso tango yoko bima bakanga ki na censure ah bon bakanga ki na censure on moni décola kité avelinge mataka be bakanyango après liboso ti sikoyo na to bimisi titre ah le titre mo ram de landaki to landi c'est kaka liboso tango pesi makamba kanyango yango pe edimina ki force nango na pesa ki idée wana osala ka banzemba ba li c'est des occasions. Ah, il pas na makambo wana. Ordinateur, livre ko sarati. Oh ba li. Tiens, tombe na. Aïe. Yo kana na ba Bercy ne mo ke na ba li oyo. To tela ko ta ke no kwele la. To ya suna limo rezo ya kala minute. Limo to rezo ya siko ya bombi na ngo siko ya makasi. Donc limo rezo ya na muto yo. Fali pour pas black c'est biso quoi. Na kisasa ki boyo ba pe mutu mo azala mais betaka ne déjà nzembo pe na papa wemba kala. Kala déjà betaka déjà na papa wemba. Donc na ba congolais Diamond na sala premier featuring na papa wemba. Clip pe sala maté. Ba tu baye ba ngoti. Mais pour na biso baba na ba âge na biso ba bébé Doudou, ba Nounous, ba Bouba, tu peux comprendre né Diamond n'est pas ya aigle. OK. Merci. Yo tant aux hommes benga ba bébé Nounou banani ba est-ce que yo banda au premier logo no obini sa 2007 nakendaki na fete ya banansi eza na bato mosusu babima na 2007 basila balimwa mais yo ozaka ati lelo mozomi benga bébé Nounou te na check place ba place ba Nounou cité na mitie place ba bébé te pour lelo ba bitu ba o menga papa aboya mote ti lelo la tambula na Bercy mwana mais tellement bouda payer
mouvement nini oyo omona pena soki tovandi boye okotia pena tableau bolobi awa nde pena nazalaki à l'aise etant que Bercy na libota na nga toviva bien ntango nazalaki awa po banaye nakotia kutu pena Guy Moller obanaye Guy Moller wazekwa tokevena molomolo bana pena Guy Moller na kuta animation mo osala pa Guy Moller na bi okindoki pa wazekwa to découvrir oke pena wa mikili oye ozongo oyebi ke bando ke na mikili pa wazekwa ozwa so chance oke mikili na mouvement mote oyebi te tokenda na nani na yasheta tokenda na Moscou eleki kutu ba Moscou eleki kutu ba mikili eleki France na dito donc après wazekwa okenda pa artiste mboka oke maison mère ozongi suba artiste mboka oke pari héritier wata héritier kuto sala no carrière solo bimisa bormo boye nzungu sala bato ebele nasala okesa liboso ba musicien ebele ba Fabrice ba Binafile ba Robino ba héritier wata na ble kosanosa nasala okesa ba liboso na bango ntango osala okesa na livre kendaka wapi tango nasala okese wana elobi pete ke lokwa nasala okese liboso na bango ke na leki bango non c'est pas ça nazotanga ka livre ndenge ekosaka te livre lobaka vérité série nasala okese na banaki déconnage nazomata tango avion ningo mata papa nanga le roi de la forêt lobi yaka na noa wana pacho panda na kufa na okese yango na tuni répondre na question na mouvement nini bena on se senta bena ke nga Bercy na sur le plan social sur le plan succès sur le plan tout au bena na se retrouver bon na ba répondre na question pona nga na ba question na tout na se retrouver mais na ko se retrouver pena on a se retrouver ke na ko mona bena a reconnu danger et ça maison mère le roi de la forêt na ko sarati par rapport ya omona ke okomona mona western pamba tempo ndenge yaka na mupepe wana mais pona ko bossa na te na bossa na ka obenga nzemboti parce que ye muto achanga na TV ba comprendre que Bercy aza pona sala caché ba to pe ba comme Rolanda lelo ke ba OK c'est tout lelo la kalizala photo za na bil na biso mais lelo comment OK c'est tout fois za na Bercy na bango merci beaucoup tu continuer la question par rapport à se retrouver tu as na ba orchestre ba futa raté nde to kaka il paraît na quartier la teka nde ba artiste ba signer contrat kuna nde salaire ezaka na ba mouvement belé au tamboli est-ce que ça na mouvement moko zalaka na fiche de paye que chaque fin du mois ba futa ka paiement ka obenga nzimba futa biso chaque fin du mois ato ebi ozwa 10 francs na yo ozwa 10 francs na yo wana pas c'est quoi quand on a bando futa biso chaque fin du mois to ebi ke na yaka na signé na juma parti nanga na ki na parler et pas faire kasi pour ana zaki deuxième orchestre et pas acheter fin du mois wana bina na fin du mois la rati mais ta ki nga skuna da soda nga bafuta nga na kuzu nga na kuzu pena babenga ngai allo papa nde nini bien poza bileka kuna nde olobe makamanda kuno bafuta parce que nga so na yo kese après mukolo kese fait comme ngai wana penza no ki bakumekaka na ngote na betaka likolo na se donc fait comme ngai donc na koma ki ngai yango mona ke chaque fin du mois sur na bengi parce que ça va ou quoi oui ça va comment Bercy normal même ndaku na kofuta te o mona yemo bena zina no na benga no ya sheta ngonsembi na mama mwana yo bakomo banga po ba yebike yende mutu apesa ka makambo donc bafuta kanga na kuzu donc c'est ça oh pardon checker les péteza et ça créativité nani checker les pété et c'est logo o ngana sala tukambwa izo loko na sala bomona te kutuke tala mutalikasu vieza mystique ya ngani na sabo isobe na fandi boy mo bena so na raisonner tina tanga kombo ya sheta na émission bo po naza mutema malamu et puis aza moko ya katikati ya mboka ya zabaraba kula za mutangiringire na ni réalité na kotanga komba ferego na TVT amona bandali yemo kaloba ngwa amona bandali papa atika na bango aza mwangenge batika bon nitsina na za mwana ngingi lokwa na longwa ngingi na koma ofanda so na makampani mbia kasavubu na koma mwana makampani mbia na komi mwana kasavubu mais non na mwana ngiringiri ba mne kone ba papi mageni ba yebi kaza mwana ngiringiri merci so bena na raisonner bena bien so na tali bena passer no bien ti lelo car danger tambla na weza pa artiste mboka
Mercedes on est à mystique. Natambulo na bakara danger déjà banakala. Ngana sala makambo ba artiste mboka babandaka osala. Ki ake poto azui asombi camion ake nango na asombi na Allemagne ye na Belgique na avec ça tie a dédonné ngo asali makambo na natambulo dana ba peltiga déjà bakara ba décapotage et puis quelque part Roko a la raison mais bakara ngo to sombaka ba baxela biso ka bambon. Ah bon? Ben oui. Mercedes on est à contrat que oui buena. Bah ça les compensation. Mercedes. Mercedes soit oh endimi ça batu que Mercedes a danger. Attends en Afrique. Te na tamona na bakanta ku te Mercedes ba chobo. Te ngana na parti sa mboka peka na tamona na chobo ba de capo ya kanda. Ouais na mona de capo wana mais Benz on a respecta que. Quand on va na Pito Lukaya, tout le monde vient image Bercy na car na parking à Pito Lukaya. Nabi oh mais Bercy va payer car abi ba pese a rodé. Nabi te ba pesi na tali na car on a parking même couleur. Ezalaki ba respecta que. Ezalaki tembe. Tango wuti maison mère. Nangina kende nanga mikili naki no pema mwa muke. Alobi non zuyaka na bilo nini na valeur bozo pesa nga pona ponga na sinyaka so na yo kese na o so za ola la fotelema kese telema na sinyaki makambu yango moni peno ba pesa nga Mercedes ba pesi nga mbongo na maboko bazuli nga parler na sima Aldar na ville na Gombe na zo parler kuna na fanda sinon te vraiment na sinyaki contrat mo ya malamu ndenge pa sinyaka pa songi ambeli kwa da kuramani. Nazoki pena mbongo mo ya bien. Mais qui le réclama que rendement par rapport à biloko ba pesa ki rendement na terrain et kokana na biloko wana. Na pesa ki makambo. Omoni makambo so ko zandenge nini. Joueur ko équipe. So équipe na déjà na ba comité bozo solo la bien te bozo kana bien te. Ata na sali ndenge nini. Ata na ju ballon na liango na mieno tata dada na boka kaya putu e putu te sa putu. Ata na sa na bengi mbokani e simba te parce que so ki bozo na boyo kanite. Lelo ba tout balobela ya chetani. Que bureau de moto mabe. Bureau de moto mabe. Merci. Toujours à tokende. Aux animateurs on a talent. Aux an automatisme na gata nzoto. Artiste nini pena yo mona kana écran pena boina na miroir pena bo so ba che yo na ye. En tout cas beaucoup beta 10 biloko tant nyonso kaka et timula ba ngomba. Animateur ou bien artiste en général les animateurs les artistes ba leader na ba mouvement bato tozo mona na terrain nani beno lota so ta na miroir boy oyo ngaso na zane boy to ko beta 10 biloko ratete ya liboso na FCK déjà producteur na ngai FCK non to banda na na libanda après to kozonga na kati ya pays ya mutu bande na libanda na mutu na biso na ngana na otanga na communauté timu sale ici là. Bato ba yebi déjà te na réseaux sociaux. Bato ba te ba moni yo na ye na studio. Na réseaux sociaux bien que bazu musique mo ba coller on eza ya ngote. Mais ba moni bino na studio na dai. Da ko timbela déjà. Bon le wa mo timbela la bino déjà. C'est bon. Ndenge bozolo ba be ba mo na ngo déjà. To illustré. Vous avez diable. Ngai muto bena pardon Bercy pour bato ebele ha tant to sala ba analyse et mon ngana opesa ba prouesse à Bercy bato na nga question yango Bercy ozo côté là asala nini na Congo oko ka mnoko pas cité pour rappeler la bato mais ngana yebi que Bercy a na talent Bercy a automatisme mais siko ya wana tourner na miso bato artiste nini o ye mo ka mona question ba coller ye na ye ba ko sala 10 biloko ratarate ya liboso c'est fali poupa. Et le biga fallait pour faire un succès déjà. Yami balé c'est Bill Clinton. Bill Clinton déjà paie tout ça de l'Onaï. Mais officiellement. Bill Clinton na Jean Missine. Ils ont ba surprise mo ils ont déjà ebima. Ah. Nabilo a repassé. Côté a repassé tout ça na Bill Janta tout bete na bongo loko. Mais so na betike loko ndina fali nde wana vraiment na ebité. Ata 10 biloko. Ata 30 biloko etika loka tete. Ata 30, ata le bimissimo encore, le but de bimissimo encore. Bossi bosso là déjà. Quand on sort là, quand on a un système, hein. Est-ce que bah maman ça na boîte noire? Na boîte noire. Na générique, na boîte les colos. Ameli boulot, baba qui milinga li kolo, ameli boulot ya. Si on boit na suga kuna. Kini ni wana. Côté suga générique. E pansa pambe. E pansa pambako. Pambe. Ye mobali mombimbe.
batinda kingai batinda ngala yemba bongo yango mona kipela yemba ki kuna soko yembite bakotsa yo munoko bon OK voilà afro ande bola na biso vraiment c'est bien na lobby na yemba te budalika soluka na makambo pa aigle fali bu ba aigle batinda kingai yo mtuza succès okobua kaka cri oyo sikonga na osala nini na yembaki lelo pe muzo botinda na finga na koma so na fandi boy boss ni na ko ba te wana nazo solo la pa fali fali poupe Bercy leka kuna ba peso mo enveloppe ko enveloppe pe ko na koma ko zo enveloppe sikoyo mafinga wana wewe siko kala kriwara elo bera na fane na bi besa mtea ba bikota babara bebara ki fiodo na ba ki fiodo Bercy mwana tomoni bientôt ouais rançon Zénith de Paris batu ba réclamer au pena makasi ba bien en tout cas Bercy mwana vraiment ce qui a zalaki parmi bato ouais rabeng saki ba ancien revenir musique à maison mère il gars ça la bien les gars ça ndoki abomi batu na ba parler mabe bon pona makambo ya le roi de la forêt Zénith ya ouais rançon ouais Zénith ya ouais rançon le roi de la forêt na solo la kina bata bureau balobi déjà qui ba solo lek penanga balobi Bercy au tombé na retard par rapport ke ngana zaki na Dar es Salaam na ngana osala makambo yo tombo la carrière na ngali susu makasi bango déjà bazwaki ba mikanda ba kotisaki na ba ambassade ningi za la retunana si je ne trompe pas oui rançon na va le roi de la forêt déjà za libanda donc moyen osala autre mais le roi de la forêt aza le roi de la forêt soki alingi que asepelisa bafana maison mais parce que ti lelo bazobenga babeda shu baloba osumbela nga billet Eric Mandala loba osumbela nga billet bato ebele baloba osumba ba billet bon bari kwa kunji bato ebele batina bambongo na banga billet basha masunda siko ça fait la vaccin problème eza siko ke nani akozwa passeport andima basala ba document po déjà si bakotaki ba liste nani akozwa ba charge wana ke kotela ngai makambu wana merci comprendre entre nous toi bana Congo on a succès on a terrain bato babanga ko ba respectaka yo donc c'est que vantaro c'est la divo eza vantar moko ya likolo parce que niveau ngana ebeli maison wana divo na propriétaire nango na makambaza nango pour nous visa 2 semaines à Paris l'autre mais ya mwana siko question wana peno tuninga na bandoko luka ba journaliste ni na obimisa question parce que l'émission na otoko sala na lobaki de oka songo aza même comme manga même attaque ngami manga ta na lizambo ata na mboka mo ezanga kombo a o mangai ata na force wana parce que ba bijou déjà tozo bimisa pona ba featuring ya makasi tozo sala libanda donc et comme matam susu ngingi banda bondo elenge sati cartoon bimba toke poto OK on se comprendre bon ce qui de oka songa bimisi budget que Bercy azulinga visa makamunyo surtout siko intérêt de yoka songo na difference c'est la ken pardon intérêt à la maison production na ngai ça pas monter intérêt à production la maison production na ngai et osala nini est-ce qu'on ebi que au sala libanga succès tina poto okendate au sala ta showcase te o lekata na radio moko international te ni chaîne moko munene est-ce que ebi que loko yo ya participer na podium à maison mère na Zénith eza d'abord promo ya yo moko eza lokuma vena so de la forêt pour na fête à maison mère de deux Divo et profiter na présence na yo wana ateza 2 semaines o le kana ba TV5 o le kana ba nini ba France 24 o le kana ba RFI o lo bela libanga parce que libanga renia ikenda eza ko ba boaka libanga mais mukolo libanga ngo ba mona ete na libanga zo kima mbango pourquoi ko tuna question pa ba internaute ce que intérêt Divo aux ala nini intérêt à Divo et aux ala promotionnel donc ngapunanga falo ça la demande on a prêt pour kuna ba platango pour zotinda français pe kuna zozela merci on peut parler en français s'il vous plaît mais je suis parisien ouais ben parce que Ken n'accepte pas que tu peux passer sur le plateau de RFI là Ken tozana nous na place français zela na mbutalika zela na place auto komi o eza place mo botomboli makambo bo eza bien so pepenga ya wana Ken faut tika na réponse zela na to répondre makambo eza important
Divo a profité na comment on dit a profité na a profité maman dans monde français a profité na séjour na yo pour ça la promo ya ba médias internationaux parce que libanga na minute yo za na eloko ko prouver te pour libanga déjà renia les alwa yo OK quoi accompagner ka libanga na yo parce que ko sala on peut ba showcase na ba Marseille na ba Toulouse na ba mboka mo ebele est-ce que Mbudalikas boyebi ke libanga bimaki na confirmation si on a rien qui est pour toi non na lobby te que na période wana parce que confirmer ça même ici koyo même ici derrière lobby qui na kende poto na compte na ngamoko ya niveau na kende poto poto pas de yo kasongo et ça problème ti mais ba toi c'est là na poto et c'est là comprendre ba toi c'est là na Zénith o ba toi c'est là ngai et ça na charge ya makambu ya les rois de la forêt bénéfice ya mbongo wana et que kota pas les rois de la forêt beaucoup mo pesa kande nani ko pesa kanda ba journaliste na bango c'est la mbuta okende wapi pora yo mo pora ngai te mbuta to la poto kasi ma aya mbuta c'est que bino bokende koluka de yo kasongo bokende na divo bo proposer tala bokende na boule oyo et pas ya divo na kopesa numéro ya batabiro ya chumbe ya jumbe mulamba ye mutu aza coordinateur ya makambo nyonso tout avant makambo ko mapa boss de yoka songo po émission na mola etinga ne stress bo mulite émission ça mutu ko motelema parce que na mola na bano la paix et ça boule moko eso na kenda na ngope na yebisi na divo elingero nzima na merci ngana lobelaka ndenge ba internaute ba olanda biso souci na bango bazana parce que tant mwana zo loba matala ba commentaire na se ba loba ke normalement de la forêt kozula invité visaté ah bon oui mais invité mususu ba ozula bango ba visa netinan na yokaki ba invité bele ba yekuna ba ozula bango ba visa mususu nde bazana ba kenda su poto te so yebiango te ponga na ye pas problème bele na ba mikili kuna mais ba ozula bango ba visa pas le roi de la forêt ngana yebi bateau yo ba ozula ba visa eza bateau ba zongi effectif à maison mère Bill Clinton azawana bato ba plaider ke bila matana bila zongi na maison mère to bila za programme te Zénith wana ngana lobaki Zénith wana soki na ba animateur tout balongwa na wenge na lobaki na ba animateur tout balongwa na wenge à part Bill Clinton soki mutu toi c'est le colonel na Zénith sana so ngana zana na obuka pardon à poser question pardon vraiment na obuka bango merci mana pardon to bike obeta biloko ebele secret nini ezalaka ya animation oyo salela test na wenge musique à maison mère et kola batu na mutu succès animation ana ti lelo batu bana besoin obeta ngo voir même na Zénith de Paris na habité nani apesa ka ba kriwana o yembaka na test na wenge musique à maison mère ba krio na mboka na maison mère na ya na ba plan OK na olambango na kutana na ba plan mususu ka wana fara ndi na zomona makambo ndingi zo lekelela na komusala peka ba kriwana sur place na sala ba kri et puis ba fana maison mère basi belé ba te belé pe ba fana maison mère o baza ba patron o baza na ba mbongo ba solola na de yokason ba koki ko solola na boss na ngai ata Zénith ngo tikali ke ba obeta ngonde ti par exemple lundi lelo toza jeudi de yokason asa na fox ya kuzulanga visa mais ngai ndeti ngai pona kini na yebisa boss ke tala tu boye donc na somo na ngonde ti na ko déranger ba projet oyo ya za nango voilà na mo na ndeti ke na déranger ba projet oyo ya za nango tu vois mais na fond na zozo ba menace ya ko sakanati mais le kola bino bo pesi ngai force na idéologie ndenge nini o na ko kende ko solola na de yokason OK na promet que ba fa na maison mère na ko kende ko solola na bureau mobimba ya divo ba ebelo oni ba ko ko sala pardon merci obi pourquoi ngana lobby que de on sala yango parce que ils ont place morote Venapso Werason qui est notre grand frère qui a eu micro et devant caméra atangi ba combat batu que na invité un tel à part kaka maman Mbilia Belle na Venapso Jossar o ya bengsakiti na répétition baye maloba yango très bien que moi na nyonso ya maison mero aleka place na ekuna eza bienvenue donc oyo baza ke bazora ba visa te bas s'autoproclamer déjà que ba ozala mais ba oyo bazora ba visa na makasi na po sotel bena bien bila lobango ka jeune millionnaire donc pour jeune millionnaire azwa visa France sera pas cité Bercy au sali be émission pardon Bercy au sali be émission atamba 20 au vanté de au fort ba ebi que notre divo eza ne dira ne donno mona ba Jean-Pierre ça nakala nana ebite ke divo pena na minito eza roi Warner
siko niveau ezobimisa ba 50 000 ebimisa ba 30 000 na yo kwa ke clip osala na Melissa ya Sané il y a ba 30 000 $. Siko niveau ezobimisa ba budget wana énorme mais pona nini te Divo ekoki kobimisela Bercy Visa a profité na présence na ye na Zénith Awera son a gangisa mokili a boire appel libanga yo na podium à maison mère et puis à ça la promotion sur place na Paris o batunon ba monate ah mbolo liga zo sili sa ma lubanyo so ya bolo on est à penalty totika na 13 jours mais na bi ke ba grande maison ba grande personnalité na 10 jours ba kozula mutu visa défi oyo makamba visa oyo ya Bercy donc ngana zo mona totika na tiki yango ngana tiki makambo oyo na ba fan na maison mère oyo amoni ki yaza na force akoki ko bimisela nga visa abimisa parce que monsieur de Kasongo nazo ko ya toujours tozana ba projet na ye ya makamba minene bele akomona lokola ngana lingi na brutaliser ba projet wana ngaka so ngolo ba mona loko kima na poto non ngako na kena poto na kese oyo bato baloba ke Bercy ninga kebo ya oyati bazelaka na yati menaya bato batelaka motema bango nde bakimaka et puis ndeti ngana kima na poto pona ko maloko wa David na travailler kuna ba light nga ba makaro ya solo na Bercy ko kima na poto pe zalaka ba wa David ba comment sala na bango ba lata makaro wa David tu es où je suis ici prends les macaros passe là-bas ah akena mulongo lata ba makaro comment na te santé c'est le fongwa mi pona kima na poto c'est le la brigade ba sala te on dirait ah papa na ngai bo mutu so sala na kuzo o so sala na kuzo soko basala raté il fallait basala na kini a tobeta la musique na bango ça bona mutazo sala zanga ba collègue merci mwana salela bisona no animation na yo ya o mela mutalika so yo ozonga bwaza o no yembela biso ba mutalika so talaka bala nga souci na ngapena go Bercy za na Paris Omoni Bercy so aza na Paris. Nani robuwa kananga banimateur tu awenge to telemi pena boy. Banimateur tu ba telemi. Ken yebsa jonga zule visa. Yebisa ba dino ba visa te. Bercy mwana bongo yo ndengo zabo oza na compte bancaire te. Baba, mon compte bancaire na ngana ke ni tsela makambo o ya leboa la forêt. Ozo comprendre que na kosa la dépense moko boyete ya makasi par rapport ya nga moko parce que force union ya lobi na sens que so za na compte bancaire ba ko ça lo demande à visa à travers un compte no ko défendre yo. Papa apparemment ba tutu ba okanisa migolo ke Bercy ko mana lara mais na betaki libanga bon compte sango ezala zelo compte ezala libanga est-ce que ça compte bancaire compte ezala libanga libanga ya mona compte libanga parce que bato balobi Bercy oza artiste moko ya mbriema peut-être bata wana kokende banki ofungola mwa compte peut-être bata wana ozwaka te bata wana babenga biki nto na mbuyema babenga héritier a mbuyema lelo bakoma benga bango ba boss live babenga biki nto métier les jeunes millionnaires lelo Bercy mona bazo benga ebuda yo na banki ni on ne peut pas que le bouc après c'est la chara mbongo te lolo ba ngina ba solo za na compte ya banki po ata kombo mo ba banki ozo ba ezate na bimisa siko carte bancaire il a la non c'est ça la paie bien parce que baké aux na compte bancaire baya compte ezaya libanga ekemba la Bercy fo la lobby lendi non mona parce que côté la Bercy bo muto na compte bancaire soko tunie question à compte aloba non na soit na rao bank na soit na pro crédit na soit na 3 comptes sur des comptes na banki nini compte ça balifanto oyo héritier watanable afungole la biso ozo comprendre héritier bando futa biso na ba compte toke voyage to beti komba banki ande papa batanga suka komba compte kaka komba banki komba bank ora o héritier fo la biso komba banki amazani parce que banki bokenda zambongo yesa so komba banki te na ola sabilo carte komba banki fonga na na ekiti banki na lobby héritier watanable afutaka andoko afungola tous les musiciens ba compte ba bondo futa biso na ba compte na banki nini papa na lobaka kuma banki kaka na sela
ba publicité ngana otanga ba ko banque ya wate ozo bande banque yana te non eza ko na osala la banque wana publicité c'est que tu as la faute à binote et là on a comprendre c'est que afongola ka compte afongola no ba compte pour na base parce que ezala ki obetata moi détour na banque de komba banque fanda na moto tokenda ba voyage belé ba Afrique du Sud ba nini tous les voyages wana tokenda ba futanga na compte na banque na banque na banque yango bien message na chombo mbongo écoute ça va nini kasi okebo sola na mire na mire la ko kata kia mbongo bebi mitro mbongo de okasonga pesa ya contrat ochango na banque te mbongo contrat fuza na banque te za na pale mbongo ma banque de to papa na ko sala publicité ya banque mbongo te awa tala o banque fulani o banque Luzolo o banque Kengele Mtswima bo pesa ba mbongo nazi na yo na ristar ozana ngo comme oyebi comme ba banque ponga na yoga lisolo na nenga fuite na lisolo na nenga fuite po batu pe ya divo misupe to solo la o Bercy ndeko na bino za mystique ba pese mbongo 10 titres donc $30,000 asomileka ba catch et ça la ba taxi oh bane apesi yo robot 10% na yo robot kenda wana siko na raisonner siko mbala mbongo lo beso pour le beso bila zala na 10 catch et ça la taxi ya lo bébé mais na someka moi c'est ticket mbongo mso ikoti na ba catch to lo beza ba voiture ya ba voiture ça la taxi to lo ba catch ya makolote merci mwana est-ce qu'on sait la animation on a parce que tout le monde a biloko au bêta na test na maison mais yango zala bouger nango na mouvement wata tout le monde a qui partout ce qui Bercy moi no simbi soko bandi biloko nana il faut sentir public et telemi yango moni nazo pesa message yo na regret na motema na ko lela ba fa na maison mais izo kesa monene bola ki sa force émission est dans le monde entier sous so moni mbuta lika supeme bo moni ken donc ce que ba checker émission oyo ba monde entier bokotala yango bola sa force na bino Bercy moi nazan na ba compte ya kosaka na ku te ko mekate parce que na komana de yoka songo muta mbongo ebele donc muta azana mbongo na ko kabelanga erno so lingi autour te kezala o to beta concert to kena ki voyage mbongo nini Bercy va pesa va futele ndako donc il y a zana ba idée wana te ba musicien basala nango. Mais Bercy, depuis ma concert les ongi, depuis confinement longwe, est-ce que vous attendez un calendrier moko boité ou aussi vous ba demande pour betata ma prestation? Ba calendrier kota ki trop, mais tellement il y a linga qui na bombardé kambala moko. Mais na ndenge ya chiffonné, to répétaka déjà. Mouvement déjà c'est salama, to répétaka na sayo na ngiringiri to répétaka na sayo na kota mapoto, to zawana na nyangara. Tu répéteras déjà ma kambutu parce que dans la salle d'un groupe accompagnement à la peau na cause contrat mon robot na yeto beti ngana za na producteur azana télé azana radio azana salle mythique il y a concert salle qui toko ce que pour na beta concert c'est le côté alingena nous na bombardé après to beta ba concert to ka on a no logo ana babiloko no ebini sa ba ça le message bata maison mais balak sa force na bango ngana zali zeni c'est qui tonda nango mais balak sa force que Bercy a soit visa na soit ngana soit visa ngana ko pesa idée Jonga okula ozana place munene na Paris ozo intimider Paris Jonga ozo intimider Paris Bercy yo ozana pouvoir on ozile pe visa 2 semaines na ebiga ya ko lexa ba jour chez Jonga c'est la meilleure place de Paris où yo ba congolais diaspora bazo se retrouver sans mukusa sans nini ba tu faut pas comprendre to tout na Bercy maramba banque poto yebi que to ko so pe copie moko boye mais ye faza na ba compte bancaire parce que le Bercy malgo wangana ce que ça la compte ya banque té en tout cas ça ridicule parce que ça artiste monene faut le baner vérité voilà na minute yo mutolo Tanguy Brice Lulendo le boss le seul ami congolais à Bill Gates à cause du visa ma retourna biso wapi numéro compte na avant d'atteindre l'invitation ezali numéro compte Isabelle si wana wa zalaka ya kalawana aza Bercy a divoté Bercy a divo eza logique OK tout tambola na logique makambo tout kitoko soki muto bimisela pena visa a monani kena sepelisa monde entier na kati ya Zénith wana ya le roi de la forêt big boss aya donc nous avons pas que maboko ya kofungwama pour na linga makambo ko déranger de yoka songote parce que dans un projet ya muneni na de yo c'est comme lourd pour muta s'engager na 10 jours 11 jours parce que tu as 13 jours hein. Mais pas là que ça force it mais quand yebi que le roi de la forêt soka le bibo na pesi mbote na mapata sikazali soit le bika Bercy wana alega pa mapata ma amna so il est à l'aise mais
tout ça non ba demande na ba nga obeta ngo kara Bercy na zonga sona la samba bisa mambo mais ye moko yebike mwana wana Bercy soka zaka na Zénith nde onanga na tebino na lobi pe na lelo na teli bogo na ngai ndenge ritachaka ki ateli bogo na ye bazo machete bakata ponga moko na chete boyebi seri wana machete ndeza yi musala na boyebi kokata bimba ntiti ko sala bilanga boyebi mama machete musala chance na tika siko na zonga na monde musique arrête yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une de P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class na tsheli boko bakata soki animateur oyo abimi na Zénith abuaki ke ngai nazana Zénith wana aboye kolekanga il faut bakatanga na loboko et puis soki animateur wana mbutalika s'il vous plaît abuaki mais nga na Zénith bafana maison me balaxi na bango force na bango te ya kopesa nga visa ke nazate animateur ana ta abuaki tout l'animateur so basi so boaka so le roi de la forêt ka mekika na miko na ekaka tempo ba mona Zénith ça la biso na biloko yango biloko ezebele na beta mama leki mama nguruya mama leki mama nazolinga babiloko yango ebimaka na Zénith yango baluba balela nini baluba balela nini toka na mati eza elobo foro tuna pe Bercy est-ce qu'on dit ma Jamaïque non kenda Jamaïque te Jamaïque animateur à Ouera actuel mwana na biso Jamaïque bon yi iloko oyo sikoyo na liste olingolo ba Jamaïque à Bob Marley na kenda da kuna omoni nani mwana na biso tangi Jamaïque yi tellement azalaki pembeni ya Innocent bazalaki na musique na bango banda ko beta wana ya ba achumele chache bazalaki na ba shona sikolo kola longwe kuna ayena makambu na biso il faut avoir temps à travail apparemment Jamaïque ça va bon apparemment azwa temps à travail à travailler na akola na ndenge ba liste so na lobina classé parmi les 10 animateurs à Rosalata ba 9e deuxième première première na maison mère osko toke na liste à Bercy na kata maison mère nde basa bongo o mine maison mère animateur azate te na bi banda maison mère banda ça là so classement venait tina 10 banda maison mère banda ba les gars au classé 1 2 3 4 Bill Clinton il na no champion ya biso nyonso tout siko lokola longola ba gant apesanga si na maison mère na deuxième merci na deuxième on ignorer c'est Léo Bena c'est le dans force animation na biso te c'est le bala animation mo ya classe est-ce que c'est le abinsa kin na album à position de tir sans que animateur me soit accompagné c'est le azabon mon le oni batu ba kansande tinga na boudé c'est le ave na ngai na beta kutu batu na sala ba désolé na ba chete maka embiana na panza batu na ba teguma na boya ko yoka mutu nyonso tout c'est wana na zala avec ça sonné mais nana maîtrisanga c'est le qui t'a na ka kitika Bexi
ton amoni quand na kimetisa quand na coach pe na car na démarrer vous parce que ba interprétant on est toujours manquer c'est Léo non même pas na zo expliquer ndé ba tu vas comprendre force animation na ngona minute aussi le azana ngote et là on se ba bossa na ndé yango wana expliquons bien pour que tu vas comprendre on bien le lo pe na zo expliquer ngo bien Motolika Soza, Aza musicien, Aza journaliste, Aza Moto Ayebi Makama musique bien. C'est le Aza bon. Mais dans l'animation, il y a force on a Zanango, il y a Zanango sous-souté. Pour pas confondre, tant on a force, va confondre que net ça la crime ou malungate. Expliquez ce qu'au terme on marque. Non. C'est le yo Aza Moto faut te respecter, Aza la caché. Bakunzado ba petit nanga wana baboka na ba caché ya ba c'est Léo c'est le hasard lokola ba Bickinton ba sala ba caché na bango ba sala lokola ba Bercy mona ba sala ba caché so mutu azo boaka fo kaka ba ya so ke ya wana ba niya sebele c'est Léo ba yebela c'est Léo so yoki aïe mbara mafo comprendre que wana lobi singa kuto aïe yango wana donc wana mafo comprendre c'est Léo donc na ba c'est Léo kuto ba bima ya ba recevoir na makala sobele les c'est Léo donc c'est Léo siko yango wana mais soko mona animateur ko moto wana komi ki Bickinton ndenge ba jesa ki ba landaka ba Bickinton na idéologie ozo mona ke jesa ka landa bil donc eza bongo donc c'est Léo ya bon eza ka na minute oyo to ko comparer Messi na ndeko na biso monte Chabani ndonda olo ba on a sens que ndenga zo œuvrer le sur na terrain voilà place ngana za yango wana yango moni wa David akesa l'émission mobe banda banda ne ofinganga Bercy ozala poser te Bercy okenda ko keso olongwe obebisa bakiriku obebisi bakunzardo obebisi ngana bebisi ba animateur nyonso wa David tindela biso ka biloko se to tegelela yo pardon ndeko nanga oyebi biloko si bien batapi wana ba monsieur Bernet ba chiseka ndolo bazo boaka na Paris ba TJ Jessica zwa batapi wana tuna ba deputu njusu bazo boaka sala car ya bilokos tina na monani awa na lokelengi na Gambela Bercy côte ni no pesa na mi ange mi démon côte na pesa oyo zaki parmi ba ouais excusez quand on a pesa na ni ange ni démon banzembo simbi et kitoko et puis bah forcer animation parce que nazala ki nandia na kenda ko vérifier pour na niveau tous en biloko nyo surtout les en kati ya studio na biso na ko gipe ko beta générique na ya chiffonner kuna mais tellement na linko beta ngo kuna te na lingeza la nandia parce que ndia jipe ki sa yebi ki tsakudu fundu mo boya tsaka na ba générique na linga tsango ninga bana ko tshela biso nyo surtout na bokese to leka na mona ki ko sanosa na kati ya ndia bazo beta sous générique mususu. Maintenant, nous avons mi ange, mi démon. Générique, on a participé. Oh, yo participé. Générique, on a participé. Na yamango, bon, na yamango kaka na yambi eza bien, mais eza penza na force ya ni ange ni démon. Est-ce que vous avez réuni? Et beta partout. Générique, ko beta partout. Par rapport à quoi? To me la masanga, mutu mo pa linga alinga Barcelone aza beta ka musique à Barcelone deux zones dimanche je n'ai qu'à na force tindi mbutalika sunga na kondi mabilo na lengete ngaza muto Bickinton na tikela nga fox ya animation na kotomboka na ganga wa babilo ko mokoya mais est-ce que webi que Bercy on est on a frère sur vérité on a puissance à travail mais on tika ndis mo na mi ange mi démon webi que loko on est en internet et puis panza na internet ba topé ba koyo kana bango ba yo ko na ba téléphone et loko bana sembola loboko je n'ai ni ange ni démon yangwana pourquoi on a ba ange pe ba bandu ko kita sembola loboko wata ce qu'on voit non te banda pourquoi ba kata ta voix wana te yango ne beta na ba bar partout je dis que beta na ba bar le wana te beta te oh wana beta ka o te we beta za wa oh babo nini ko to daddy wana kia batu yo ba Nigeria bozi ba kia daddy daddy yo mama yata yo mami ita yo mami na eza baki oya kala bana na una baki bana fo bazwa temps de travail tango zo leka na te vozo finga Bercy yebela ka pe travail kota ka pe sala muscle pour beaucoup kuta na pe na couloir ma dia koko batu ba ozala te ya o kata poso ça 50 000 do ba animateur nyonso bobima na image à bill synonyme na bino ezaka ke so kuta na mutu fo ka grimacer bo bagari
oh babima na cacha sele bazara oh mec ça va oh check mec mais ya bile zara biso pele soko zo sika buya bena sala sport nini mais so kutana asala sport ngakomura katakunza asala sport buaka ya géolite mombele te obike kabuya ka ndenga zali matambula pa vimbi boy okay ba biso nde bongo soki bongo te mwa trop ozoko kwa mutalikas bango de lochina bango zaka ya kisele yo sele waza mtu mwaza la ni kimia omuta zola na bemi aza kimia sele azala kimia check quand ki check yona ya wana ndeki kimia na hit ba brutalité bil ki ntone za pasele yote okay osomona donc bango fo bazala ka bongo na logique na bango wana biso pe tozaka na logique na biso wana po musique yango ke ekende ba to Côte d'Ivoire ba to ba Nigeria ba uto ko menacer biso so ba mettre game cité soki ba dachute c'est to linga to zanaline ti lelo so mona ke fait quoi dazolinga kotika biso te azolanda kaka bana ba yoka kate bato c'est cinéma bato bazolanda po nini azolanda place ma yozo chola nem animation zo kendelele siko bino ba ko faire na poto est-ce que bazana temps ko travailler bon bazana temps na te merci mwana osa la fait animation parce que to komi na suka bon moko betala baluba wana eza biloko ozo yaka na mingi te baluba balela kolove baluba balela kodor baluba bakumisaka basi na bango abalela kolove balela kodor le roi manitou nasa na love ka sensible ça na bolingo sensible ate en tout cas oui baluba balela kolove baluba balela kodo balube tala ni mate oyo mama na ngai bozula nga visa pardon comment si le visa pour bankiesa na soka yemi baluba balela bango kodobe ngo pezala na ngo pe ezala na pe na livre moko te yaka ba mo biso ba kinoto créer ya na ngo pete o so bana ba ki ko love on bana ba sepeli ba ki ko love babiloko makasi eza ezoya oyo JC Kandolo ayebi laguna place awa toza na laguna pa ya JC Kandolo Fox yaya na Patrick Mwika naza na générique moko nazobimisa mikolo ezoya ale boloke misiki ana conseiller kosala yango te ezoya bato bazelaka tournant parce que ndenge ozobwaka we bakozongo mpe baimite na bango te wana deja nabimisaki yango likama mabele ebimi de na bango toyokanaka te merci mwana tomuso mwana ndeko na biso Innocent sali mwa badon vraiment olandaki baimage te asali don wapi na Goma mwa bandako atongi wana epesi mwa polémique tomoni bamikolo pena balobi Innocent corriger tout le monde Innocent nayebisaki bino botyaka ye na liste na makambo na biso te Innocent aza na misi makambo na biso olingo kotya ye wana ye aza na makambo na ye asalaka azokendela bongo so asali badon eza problème te bato mosusu bazofinga ye atongi ndako mabaya soki babayeka limeti batie boye zoom epeli eza na niveau na ye bampese na bakintie kwa nde eza na niveau na ye wani bato bazonga kofélicité moninga te asali bilo makambo ya bien eza na niveau na ye akontinue makambo na ye oyo azosala akendi bien ngele osalaka kaka pasi ti lelo tina fai na kito pourquoi Innocent fingaka aigle voilà pourquoi pour maître ya musique ya kisasa maître na biso nyonso eza fali poupa le maître nga na koma buda place naza ya babuda bapriere totangaka tozomona kaka efali kaka aza likolo eloko mwa afali oyo yebi yango très bien neti animation na ye fali beta ye fali boma ye fali tegume ye yango wana fali betelanga ye fali tenga na obo yango te na oloba fali betelanga ye fali kundelanga ye azala makasi te fali kimisa ye tomola ebuka ye ako aigle pe akoma kosala sport yaka naolinga te bersa asala bakapela po tika na posa babengise mena na zénith nga siko question na nga na tuna ye bando banda mpe na carrière bando boka feta banansi tina ndenge okomi na musique repasse boye cri nini oyo oklasaka ke na bacri tout na bwaka bacri oyo pene oyo cri chéri nde ba enfant chéri cri chéri na eza mpe na nini nga siko naza na cri chéri te nayebi ke nyonso eza bien mais cri chéri no oyo ezalaka ti lelo atolala ezongela mpo na ndoto
moko po numéro azala mbutanga naza muto naza na saki ya madesu na kofanda bo na bimisikri na yebike dépôt kangi na cadena mais ba o déjà tegela bato ba o déjà kise belé na bimisa tous les cris nanga na mona ngo bien papa ko mona mwana mo teki ya mabe te na bina cadre on a te o yo zalage ezongela ko na ben instant tout na sibayo nasibayo Nancy Bayo. Yangwana bena mutezonga Nancy Bayo. Yangwana bena mutebimisa. Wana na sengela ngo bena kapela n'esprit bien. Anga basina kena kina feta ba Nancy Nancy dia kesoyo. Na kena kina feta ba Nancy bandeko. Oka na komina feta ba Nancy bandeko. Na feta ba Nancy na mela ki masanga na liaki yo. Na feta ba Nancy na bina ki mizika kitira baby. Wana koti si nasi yango na repassé. Est-ce que vous avez vu Félix Oazé en octobre azana kata Lyon avec un concert à Mounene producteur de double SS. Est-ce que na nostalgie à Nancy pour mon maison mère façon va viser tigali 13 jours et qu'on pèse à moi pitagani. Est-ce que divo bako solana vient sur Félix Oazé quoi té OK boire à Nancy on a na salon on bi ko telem sabat. Le col a nous conseille le roi de la forêt mutezalaki ya liboso yango moni na michaki nanu na makambako le roi de la forêt pour totombo la PV parce que biso tout souci ezaki bandule bandozonga na Paris et bando beta pour ça la bien malgré tout bato mususu bazotele milango mais totiki nyo surtout na maboko papa Simon te ba telemelo de beta bozomona donc ils ont pesa passe na mitema en plus bato pe ba hôtel la musique un mona kuzu po yoka babenga pe ba osenga pe kayu Uzumuna na falisa beta ki donc beta on a nyokalo souci fort donc mabungisa nzambe salama bafana maison me balaksa Fox défi na bango balobi ke Bexa ozana ndule balingi Bexa zala bazwa visa ce que l'équipe bien après wana tant sous to comme na période ya makambo ya ka obenga nzembo donc kuna kutu moi c'est d'amour aloba musicien oyo alongwa akoki kozonga te mais nga na kozonga te mais na kozala invité na ye na pesi makambo nga kuti nakolo babebe banga lelo nazongi kuna na nokini na travailler nazongi wana eza pale na nga na fanda na ndako wana balambelanga pe madesu pe na lie merci wana olamsa bespra es grave abenga nga na fanda paka obenga nzembo na yaka retard soda na noza na porte so mokonzi ange so na ye retard na talika bato balali na kindili mokonzi aza olala na sota ba mi omona na sote mi na kiti na limité jour musu na wakita kaka gu Président, voilà. Ah, ils ont un euro sur ta mairie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Est-ce que Félix a le est-ce que c'est grave à l'eau? Na mwana mwa 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 na misube la oni ni na tele mikabe. Yo so gobenga mutu te ba funelo. Ale kota kinrola la mwana osusu lobyo bimate. Wala ndakute na kotimba la mwana shambwe na bengani bakaskade ile mbetu na ngaba lala ki bakasenga na lala libanda na koyate. OK. Donc wana peneza parler na ngai soki na lobi lelo ke ndenge babanda makambo. Naza wana na kozala wana donc kitoko ya kusaka na kututi. OK, merci. En tout cas ba ne on a sur internet. Je crois au mot chité na biso nga ko pesa mote na Clarisse tanga muyembi bon séjour à Kinshasa motema Gilen Antebe Jean David Kiambote mokonza Coca-Cola mon vieux toujours na ba vacances na bete bon wa ndenge nini tous pepele ya mbeto le motema mai Emily Nzemba imuto azana kata langi la kwa big nsumbu le prophète Nzembo na ken na sinalo pe Luciana de Mingongo ayembeli vena so big nsumbu vrai chant mais vrai clip et pas boire biso na kati biso mi balé et puis Rivenko on a passé ba mota trop le prophète de la sap tala ou photo ne bimi avec couronne bena ya pape donc en tout cas salon Milouk 2 na ment Mireille Lulendo na pesi ba tout ba olanda biso ba mbote vient na Claude Tembe na kata la Louvière na Belgique je crois pour na web sera ba internet soki bersa ko za na dernier mot je crois bon na continue en Boutalika biso to la liga sur la visa ba fan na maison mais balaksa Fox na bango parce que wani la le roi de la forêt balaksa Fox bazula Bexi mon visa quand ils allaient libanga ya osaka na kutute baya bazwa visa na zala wana na maison mère na Zénith et osala bien parce que ba œuvre web animateur isa makasi zaka ba œuvre na ngala Bill Clinton donc bato wana mi balé so baza Zénith wana na ibité bato kutu bakobo e conseiller kata na ko bimsana double donc naza wana mabolongo za na se nzamba sunga po et ça la bien donc c'est ça bon pour t'informer Jamaïque aloba na télévision azana ouera na posa ya animateur moda za l'invité à part le chanteur
oyemo déjà boire ba crino pour la télévision jour te Jamaïque azamona na biso poa ya makambo yo nanu akoki na ngote ya yebi secret mo te animation ya wenge bango baza bato babanda kolanda biso batala biso na bandako même innocent bandako talanga na ndako bango nyoso tout innocent daza mettre na ye ngapo na ngai na mona ke azana compte ya makambo ba Vodacom na bango wana basala ba jeune na bango wana ba interpréter ba biloko na biso pana ngai na contacter vraiment nano animateur il faut à travailler trop et puis à seper la peine kutu ke na tangi kombo ni na télé eza le quoi big into na tangi kombo ya animateur mo ya mukie c'est que animateur wana azu gaz donc azwa chance ya retravailler na animateur na wenge so to lobito loba mama musu za loba te to na posa Zénith les bien animation eza na wenge ti le roi de la forêt monde mutapesa makambo na ye osomona chaque animation ya wenge pour nanga eza pas le roi de la forêt oui mon grand animateur papa komekate album lolo ama kulinata kunetu ayaya munabata mana ben komekate wana grand animateur komekate donc bazo batang travailler au sala bien na wenge na minute oyo le roi de la forêt na ba fan na maison mère bazo lobake Bercy fois zala na Zénith bazo sa prise faut bexa zala et au sala bien bakini ni o Jamaïque o bil ni saba na nibu na teli ni saba na teli mana moni tuma kambo ni banda bakini ni o Jamaïque o bua kapo batu ba teli mamba bina ba tumbo la balongola ezate azana no mwana muke loba na komona ta mususu Diego ke ya goyana ba beko lobe kaka azaka kaza vivant ta mususu na koloba Diego ata kutu biloko Diego kutezana no mwakala mena koloba kuta mususu Diego Jamaïque azani animateur o asali le omu asali na loko mu ya makasi na wenge te voilà est-ce que Hollande a débat Sankara na Kakol Mikolo non 8 ans Hollande ngoti nazali na concentration parce que to mona Sankara o le la lobby comme a lobby la rapé fali moi trop ba bete moi 12 yo pa utana kati ya wenge musique maison mère Sankara o le la Kakol asali moi clique ya batu moko boy pona ko combattre ye yo pa utana kati ya wenge musique maison mère ba 12 wana zala kaka yango na lobaki te au 12 au 13 au 14 au 55 batika ngona nous Zénith les ka bien OK tout na posa Zénith betama etombola pe makamususu pe parce que apende ngondi mela aigle boy to bike Kakola mutu ya faire et so créer moi un problème parce que RO senga bongo est-ce que ça blocage ya Kakol te c'est bondo blocage na Zénith nguna nga so Kakola kalinga na kene Zénith te eza erreur nan eza erreur na imobot OK et puis c'est bon ninga zana azana force oyo akolo le roi de la forêt te bexa ya te le roi de la forêt au monde on suspect bexa ya Zénith te c'est pour tout là c'est bon babouaka na bangoye OK ke bexa belela c'est bon papi ka kole ya bragada pompe ngru 112 nani akobwaka na besi ya mwana yebisa mwana wana romariki ayo rabaki oyo 112 mama pata mama na yebisi yeka parce que amiyo keli romariki yo rabaki oyo na wenge na minitso animateur azate wanizo kese na biso tito solo baboye na toka boye na sala tuna linga na sala na Zénith wana pona yebelo nini na oluka et puis na yebelo nini oyo ko sala soki na sala na Zénith wana OK gosomona Kakol akoki koyebisa presque président vraiment na moni Bercy fois zala bakebeye bazolela baodile manzaka bazolela besi bakotiye déjà ba dossier ata ba dossier si kotaki mais basi bakata pesa dossier musu boko tsango pe bakati mais bayo kata ngosusu bayo fungola suba bano babimisi susu dossier musu sebimi ya longo na l'état soko fundi mutu ndeko nanga dossier pour la rater parce que Mikolondo qui a coopéré trop na Kakola yona ndoki pe boka na te a komisa fali peut-être a coacher Kakol que moi blocage zala a coacher ye blocage zala est-ce que na Kuinaski na na Kuinaski est-ce que abengisaki bayokana babengisaki le roi de la forêt nde mutu yende mutu fasa nde Kuinaski ana oyende mutu mukolo wenge ndeza ye oso comprendre yende mutu nde ifale asala Kuinaski comprendre Bercy vraiment zo benza bien ozo ignorer critiquer nazo benza bien likolo nango basundula na prison eloko o ngai na lingaka anda ozana ngondeke basundula na prison do dynastie ana esimba te
Je sais pas lobby Simba te. Na lobby basundula nga na prison. Héritier watanable mwana bota mukie. Ya mukie ya taille S. Abimisa mbongo na ye. Abakisela nga na bima. Nga na zalaka no kesa nani tango na vana kota prison. OK. Ya artiste mboka te. Voilà. Nga ulma matisa mboka ezate. Ya ki a fait rigola te. Na zalaka no kesa fait rigola te. Asundula nga na prison. Et soit quoi tu lelo? Non, le loi, ouais. C'est prison sa place à passe. Non, le loi, on est dans le loi, papi mboma. Ça, c'est une sa dynastie. Non, le loi, on est dans le loi, papi mboma. Ça, c'est une sa dynastie, bandeko basangan. Ba travailler. Et c'est le ba coca. Et c'est le qu'on a bango, ba travailler. Tout le monde qui est bango, ba fleur, ba kendi na bango liboso. Tout ça, na problème na bango te. Nazala kandi na problème mutu atikanga ino na côté là mbongo na matisa e na comme c'est na niveau comme robeta musique et comme lokola ya fali. Oh. Mais na kobi c'est na tukambwazi. Aya tuka aya là-bas tu donnes les câlins petit mae papa. Omoni benage mkolo pesa bi. Tikano awa. Yemo bena Yesus na kinanga. Aya tuka bexi. Abeli bape mambuta likaso. Nicolas Bobala Irene Kindobikara Poga bomanga kaka ninga na salaki ni yasi. Akobi aliasa konkera na yo. Abomanga ikaka te. Yo mona animateur na biloko animateur abwaki. Yo zo ko bwaka ngo. Yango moni na pesa ka mondo de. Tous les présidents boke se faut boire à sous-souter. Voilà. Au moins la série mon Fabrice Kenara, son animateur boke qui est payé. Eh ya Marie, eh tika l'animateur à sala musala na yebino za va chanter. Et donc on a linga ngote na boke se bino animateur ba boaka. Bino su ko mo boaka. Bo boaka su nini yango. Ah mais wana Robino Mundibu to mona bo sala moi loko. Parce que wana za style Robino anima na ye. Biso bata ba générique ton dimi na biso. Ba bombe za ba surprise za. Bino na teke bo sala ora Robino. Bo sala loko na Robino. Agno tele kaka. Est-ce que bo sala lo mona Robino te? Ba surprise za. Babanga zete. Tout bolago zete. Robino ve moi na ba sala ma kaze. Obi ke pesa za matumbo lelo ozo bwaka na kokite na seki. Oyo kyamo. Ere a oseki ere aya tema chérie la ngaya. Obi na sekaki mabe. C'est pas que olonga okesa ngo c'est comme c'est là ekita. Te okese kufa. Na sekaki fo na emoni c'est tapena depuis okenda okese pena elala. Te okese kufa. Na sekaki na moni nani frère na ngai ya guitariste Magaus nga tanga na ba kombo nga za buda et puis maka mokangisa ba tezala sulte et si là Magaus batuni na émission moko boya Bercy na jesa ko poni nani ya bena tiabi jesaki poni na poni obiti na poni jesaki kune zalaka soki o ndimi mutu azalaka libanda tango ko ya ba osalo ka boy Vasco Dai la kisia mutali kaso aya awate asuka kunga so ba munika mutali kaso to pusa na kaka ale ba chesiko we ya ngai so ko beti mutu ko mbata pesa la bien so ko beti ayo ka ngosalele ya Coco Masola. What's la kisi? Betaye mata afro. Mungalika soki mate ya. O lukaka émission. Lelo o sala. Mbuto zoki mani. Oko bwana. Tuna matadiente. O matadiente so aso matadiente ba betama. Ndako ngo so la kaka so salisanga. Mama, soko beti peko sabe mataria tilimega waka ikata ayala simba ye pour nini yoko zabe bambata ye bata seto zote ye ngamu tuna banda kubuka bakita la samba banda na sima podium itikuna oh Buddha. Dans cette article à Simbote.
yo simba merci bon na concert ezandeni to beta ku concert afikini batu balo baga ta kuna toki koto bokata na bino so bokati bite batu ba comprendre penaki na toka na pamusa to beta concert na fikini ke nous les bandits papa batu oyemba boko songa maboko pamba boko songa maboko walala amona bena merci kata musique boum vraiment veut dire awa to embagana nous et talibi sauter merci ouais on a bien na tel micro na sena oninga na kaka pour ngana comme ça makambo ngolo kwa kati na le gam ninga kisi bongo tangu mutazo yemba na sekuna watu bazobelela nani aleki seke yo zaki na mazara makasi merci Bersa sexa la zamba. Jura sala test. Yom to yara ngana. Wana kombo ne kukupemba. Obi ngana. Aye vera pemera pesa wera go. Abu achebo rara we. Yo pesa wera. Papa, mama moyo ngana komcha ngolo kola catch. Dans na tombola yango na bakisa vitesse makambo. Pour surtout bakisa vitesse makambo te mabe. Mabe na mata na podium na buka. Na mkono kesi bina amuni bina ke ngana wenge na fundo. Elia moto abiloko ano mupepano yakana. Tempe pa makasi osaka na te. Elia moto obi yango. Yo ebi. Wana za makambo olobelati. Mutakufa pena se place na podium abelite bakene boy. Kaoa bino boyebi wenge za okesa osakana na ngoti na maison me mutu mo akufa apode mo ba ngote ambo ken wana za mu pepa mabe wana eza mu pepa osakana te talaga ke test ya pamba etekama koleka na album petit le loza succès bati yango ka na nzelo muna nde bato batondaka bazotala siko evenema wana so eliki na kati ya Zénith ngapona ka kutu le kwa de Afrika lingala sabina foxi na ya lionti kandondo aneza koma mutu jise kandolo na saleleki ngazo komba mutu na komisa yango cri na plateau to zande yendo bola plateau yango siko yango yo to kangono héritier watanable pe azoka ba séjour awa pona boka eleki kilo ganga le bolo de musique mble kengo kandondo kandondo fine kandondo jise kandolo papa ken piana iloko na koyebisa yo ba petit na biso belé ba sala ba succès bazo tonga pe bandaku banini bazo sala ba makambo bazo sala ba don mais soko zui otie na live boy akokate na biso bako bambe mabanga balandi ya kimi mbangu apumbwe akimi libéré et puis à voyager merci place to sala awa émission awa on se rappeler net na nani o azo peso ya mso shoki na mutembe awa place to sala émission même pas. C'est quoi ça, parce que Didier Bassé azala fanda awa za mutu na soutenant makasi ya kufa parce que na depuis na ya na raisonner Didier Bassé azala pe parmi yango na loba ba biro no basile belé ken yozo tombo la ga biloko moko buya Bassé ya mutu na azala ka awa otumule be motion ba yemo ko ayebi obi ke ko kufela proche ami ton de koto oboza net trop beaucoup trop cher. Et ça la passe mais ba sentir avec sinde ba ketro na vous comprendre ken ba na ina diamond ebi maboy na hôtel bilongi awa na mona ba soso na bataba pena bazar afro oyo ko mama isi ko mama tala kozala na zela mbuta pardon zela nani mana zela zelo ken tota la vidéo na Diamond na studio na fait Dédé Mupasa honorable Dédé na pesa mambota to obike honorable Dédé atalika vidéo honorable Dédé Mupasa ata la vidéo yoka honorable o vena banganga mi bale bakuta Diamond na Bercy papa yaka mbuta tala batu mobimba bandima sacrifice bino baba nani basoso na bantaba ya Bercy ouais da bino baba ya bino jour bale afro oh pona nini biso na bango toyokana kate oh pona nini igamba mabele sangwema allez bolote musique
na mabelo yo moto azokawa moto azokate na mabelo yo moto azokawa moto azoka ana mabelo yo moto azokawa moto ale ya katolia mangelele doboma bache pilipili ba oh doboma ma basuba bankoti saka manke Brr, elengi ya buba ayebi kofuta maite. Ayebi kofuta ndakute ko sale lokote. Wana kiona basobe ngango buba. Buba. Na Bercy moi sentiment ngingi bazala nango ya Bercy bandimi comme biloko ezebele na sana mona bisino bato bazana ba studio ba préparer ba générique ya bato bana ba studio ba préparer ba générique lai wallahi olia bango oyo mero bimisanga na bimisi ba comprendre siko ba comprendre na libanga déjà na combien d'alikolo musique qui est passé kala mingi tezoya Bercy moi ya ko bandela totele mapena koto et ça la biso bien peut comme na suka c'est Apolline Lumumba so de comme na suka na préféré na pesa numéro parce que bato bazo benga pona bakota na générique wana ya likamba mabele sangwema benganga bobenga besi ya mwana numéro nanga 081 à 91 111 ouais 01 na suka lele ah bobenga besi ya mwana alombu talika sulu binini eske zapi wachapa yolali ezana wachapa numéro ngo yangwana 081 à 91 111 01 na suka lele oh la na bendi siko mettre Gims na benda ka ba mettre Gims o mona longo na ba zoya babudo o mona biloko na babudo na komina voilà boko point Bercy mwana ya ko bwaka na public bo esala biso bien en tout cas bana Congo featuring ya Diamond na Bercy na ebite soki ezala ndeni po Bercy talaza nango na minitio na ba animateur na mona ba mi balete na Congo po na lelo animateur azate à part ngane Bikintoni voilà mais so to talipa aigle na mona ka bloquer ça na identité azo sala musala na kitoko bato bazo sepela donc c'est ça quoi boya ça la bien tolia mankelele to bomba ma bango batie pilipili mankelele tolia ma abachuba ba ko disaka manke makelele oh bona nini biso na bango to yokana kate oh bona nini ligamba mabele sangwema oh bona nini biso na bango to yokana kate ah deda shuna ngai ligamba mabele sa bolode musique na mabelo yo moto azokawa na mabelo yo moto azokawa ayakatolia makelele tobomba ma bate pilipili ma toliyama bachuba bakodisaka manke abachuba bakotisaka mankie eloko elekitika eza nini yaya ozwi eloko elekitika eza pourtant bazopekisa ozoyoka te eloko elekitika eza ozwi eloko elekitika eza nini yaya ozwi elengi ya buba ayebi kofuta maite ayebi kosala eloko te basalelaka ye yango alingaka kaka bamemaka ye na chevale o ale cheval ale mema buba kiti sambuta likazo ale boka kwa David elengi ya buba ayebi kofuta maite ayebi kofuta kurante kosala eloko te balobi babombe belezoya bozala calme boko comprendre ke biloko ezali koya oyo eza na force ekokanga mboka. Merci beaucoup Sir Apolline Lumumba, Angèle Moussoaili Makizembe, vieux Luiso Mbata yo yebi Koko Arafat. Merci bandeko tu bolandi so whisky wishi ya monteur whisky wishi ya Kizeng intelligent na montage yo yebi tosuki wana. Merci Mbutalika su merci mona bambote na batutu balandi biso
et puis bafana maison mère na posa bola sa force na bino bozwa visa wana za défi mo ki le pesi bino monde entier merci mon azam animateur oya ningisa wengi apesa makambo le roi de la forêt lo bana ngaki na za na chaleur à Michael Jackson donc chaleur wana siko na posa mamona ona kasala ya Zenith wana alors que bola sa ke bino bo wengeti wengende l'équipe okese tout na moto makambo tout bola ki sa fox bobenga batu baya nazwa visa nazala la concert wana na pesi mbote na deyoka songo auditeur na nga ndenge tozokende na musique na biso repasser chaque jeudi tozo répéter na Nianga wana na Sayo na temple chez Roger toza wana 081 91 111 01 oh pona nini iso na bango toyoka na kate Patson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.